Merci pour la confiance et la fidélité. Yakoyeba Keboza tellement ébélé Yakolanda Mag FM Yamokola Lelo. Yango Bandi Mbote Nabino. En visite de travail na Kinshasa, Sengel Boyebake, président ya Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, a échangé qui Mokola Lelo, na chef de l'État congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, situation sécuritaire en Est, République démocratique du Congo, et Zalaki Pe au menu, Yamasolo Nabango, Bozoba détail. Et là, je voudrais vraiment le remercier parce que depuis cette agression injuste et barbare dont nous sommes victimes, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises, surtout ces derniers temps. Lorsque la situation s'est empirée avec les chutes de Goma et de Bukavu, il a pris beaucoup de nouvelles, il a fait beaucoup de contacts aussi en international pour mobiliser le monde à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié, de fraternité, de solidarité surtout envers mon pays, envers mon peuple. Et je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné aujourd'hui. Et bon, concernant la situation entre les deux pays que moi j'ai dit toujours, les pays frères, moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux partis s'engagent vraiment dans ce jeu de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, que je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les deux pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement du Congo. Voilà. Je peux qu'être content d'être décoré parce que chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Merci. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi. Parce que, évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Na cité ya Union africaine, lobi eleki mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki vice-premier ministre des Affaires étrangères belge na kombo ya Maxime Prévost badetail ne dema. Reçu en audience, Lobi Eleki Namfumu Yekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maxime Prévost, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, coopération au développement ya Royaume ya Belgique, a témoigné qui soutient Yambo Kanaye, pe baeta européen misusu, na ba initiative en cours au gouvernement congolais, et zui pe ba initiative sous-régionale,
paix internationale en faveur ya kimia na République démocratique du Congo. Selon chef ya diplomatie belge, mboka na ye Royaume ya Belgique ezali kopesa maximum ya chance na succès ya ba initiative oyo pays bazali ko contribuer pour la réussite na yango. Les conflits qui se déroulent à l'est du Congo sont aujourd'hui particulièrement meurtriers. Les exactions violentes qui s'y déroulent chaque jour sont effectivement un scandale que nous devons veiller à arrêter dans les meilleurs délais possibles, avec bien entendu la pression nécessaire de l'ensemble de la communauté internationale. La Belgique a été très claire sur ce dossier en considérant qu'il y avait effectivement un territoire qui était agressé et qu'il y avait donc par voie de conséquence aussi un agresseur. Nous sommes convaincus que ce qui fait la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, c'est sa constance dans la défense des principes de justice, de respect du droit international, de respect des principes de la Charte des Nations Unies et donc aussi de l'inviolabilité des territoires et de respect de la souveraineté. Pour Maxime Prévost, rencontre Naye na Fachi Béton, ils ont dit qu'on s'inscrire dans le cadre de renforcement. Il y a un partenariat historique entre République démocratique du Congo et Royaume et Belgique, fondé sur des valeurs communes, il y a respect et souveraineté, kimia et développement. Et Sengeli Boyebake visite récente, il y a vice-premier ministre belge na Kampala na Uganda, pays na Bujumbura na Burundi, et Zalaki évoqué au cours ya Masolo na Bango, témoigna intérêt ya Belgique pour une approche régionale moko intégrée dans la résolution de la crise. Nous souhaitons donner un maximum de chance aux initiatives de médiation qui sont prises, qu'elles soient à l'initiative de la sous-région, avec, on le sait, le processus de Luanda, de Nairobi, l'Union africaine, mais aussi plus récemment les initiatives depuis Doha. Et Sengeli Boye Balisusuke, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué qui engagement ya Belgique, pene ya République démocratique du Congo, na défense ya souveraineté na ye pe na efforts internationaux en faveur kimia na région ya Grand Lac. Keyo. Totika kaka na cité ya Union africaine pour na sabino ke lobby eleki mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki envoyé spécial ya Royaume-Uni na République démocratique du Congo madame Tiffany Sadler badeta inelemo. Na cité ya Union africaine lobby eleki mfumu ya ekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton ayambaki Tiffany Sadler Oyo azali envoyé spécial ya Royaume-Uni oyo yakipe na tour na ye kotalisa soutien ya Royaume-Uni pene ya République démocratique du Congo pour na ba initiative nyonso oyo ezwami en faveur ya kimia na mboka, notamment processus ya Luanda, ya Nairobi, ya Washington pe ya Doha. Il y a un nombre de processus actuellement qui visent, qui essayent de rechercher une paix durable. Donc, il y a le processus de Luanda, de Doha, de Washington. Et l'important est que tous ces processus soient coordonnés. Mais éventuellement, ce qui est important, c'est de trouver la paix, la prospérité et aussi la sécurité pour la région. Yamotuya, selon diplomate britannique, ezali ke ba processus nyonso oyo ezala coordonné na objectif ya koluka kimia, prospérité paix, sécurité na région. Keyo. Coopération sino-congolais Sengeli Chine a payé $1 million américains à la République démocratique du Congo en aide humanitaire. Les alliés destinés à la population ya Est ya République démocratique du Congo. Bas détail. Monsieur l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. Au nom du gouvernement congolais et au mien propre, je voudrais de prime abord vous remercier d'avoir répondu à mon invitation. Je suis heureuse de me retrouver avec vous aujourd'hui après notre dernier entretien du mardi 25 mars 2025
où il a été porté à mon attention de préoccupations concernant les 3 notes verbales adressées au ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, portant sur la nécessité de la signature des lettres à échanger, ce qui justifie la cérémonie de ce jour. Il s'agit de l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République démocratique du Congo, portant sur l'octroi d'une aide sans contrepartie. Également de la lettre à échanger entre les 2 gouvernements relative à une assistance d'urgence en espèces d'$1 million US pour soutenir la République démocratique du Congo dans sa lutte contre la crise humanitaire qui sévit dans la partie est du pays. Et une 3e chose, la lettre à échanger entre les 2 gouvernements relative à une assistance technique pour le projet du Palais du Peuple, du Stade des Martyrs, du bâtiment administratif gouvernemental et du centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Monsieur l'ambassadeur de Chine, République démocratique du Congo, cette cérémonie m'offre l'occasion de vous exprimer votre profonde gratitude pour les actions que la République populaire de Chine mène en faveur de la population de la République démocratique du Congo. En cette année, qui marque le 25e anniversaire du Forum de coopération sino-africaine et maintenant plus de 50 ans de coopération bilatérale entre la République démocratique et la Chine, nous pouvons bien comptabiliser un nombre élevé les actions de développement qui ont été menées par la Chine au bénéfice de la République démocratique du Congo, ce qui traduit une coopération efficace entre les 2 États. L'importance que j'accorde à la cérémonie de ce jour est d'autant plus grande car elle s'inscrit dans la droite ligne des engagements du 2e mandat du chef de l'État, tel que découlé dans le programme d'action du gouvernement, le AIL 2024-2028, spécifiquement dans la priorité gouvernementale pour atteindre les objectifs spécifiques sectoriels et plus précisément les objectifs liés au secteur de la coopération internationale, notamment celui de contribuer à la recherche et à la mobilisation des ressources extérieures grâce à l'émergence d'une coopération économique. Ceci dit, je tiens à réaffirmer la place privilégiée que mon pays, la République démocratique du Congo, accorde à la coopération stratégique et bénéfice avec la Chine, et ce dans divers domaines de la vie nationale. Avant de clore mon propos, je réitère ainsi la volonté du gouvernement de mon pays de poursuivre, de raffermir et aussi et surtout d'étendre la coopération entre la République démocratique du Congo et son partenaire privilégié qu'est la République populaire de Chine. Je profite donc de cette occasion pour transmettre notre gratitude concernant le don octroyé par le gouvernement chinois au gouvernement congolais relatif à un lot de fournitures d'urgence destinées à la prévention des épidémies et après avoir obtenu l'avis favorable et les dispositions techniques et afférentes par son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, nous attendons que la partie chinoise apporte la documentation demandée pour le déclenchement du processus de remise de ce don dans les meilleurs délais que le bien-être de nos populations congolaises. Ceci dit, je tiens également à réaffirmer la place privilégiée que mon pays, la République démocratique du Congo, accorde la coopération stratégique et bénéfique, et ce dans divers domaines de la vie nationale. Au nom du gouvernement congolais que je représente et en mon nom propre, je vous présente ma reconnaissance pour ce soutien aux épidémies en ce moment que notre cher pays est agressé dans sa partie Est et que nos populations souffrent de cette errance dans des conditions déplorables, nécessitant une aide humanitaire et un soutien de nos partenaires dont la République populaire de Chine fait partie des partenaires stratégiques. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération sino-congolaise, je vous remercie. Au cours de la matinée politique, il y a lobby et l'équipe secrétaire général, il y a parti présidentiel IDPS, Augustin Kabouya dit AK47, Henri Kadraki, président, il y a Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabound Akabound. Pas dit. Il y a Kabound de Nayoka qui joue Rwanda, Azobeno, régime à Bajisser, Nansak de Lokabo, IDPS viva. Est-ce que Kabound peut nous dire, budget Oye, Atonganamo, Château Naya, Kingama, puisque Kabound dit,
Kamina ayaki awo na bilamba alataki toyebi yango. Comment expliquer le lot aux Congolais? Non, toyoka na malamu. Toyoka na malamu. Toyoka na malamu. Soki le lot eza na moto aploqué aza juicer, azalaka juicer na régime oyo ya Tshisekedi. Mais c'est Kaboun. Kaboun était Karananga. Kaboun a eu des problèmes avec le président à cause de Karim Minier. Puisque, nous sommes des humains. Malobou, Kaboun n'est pas un modèle. Kaboun n'est pas un modèle. Puisque Makambo Nazakoye Sabino. D'abord, c'est un péré. Oui, Moutania Matsaye et Niaise à la ministre n'a pas été héros. Puisque tant que ça la comédie na yona sur 11e miri bangaba pekisainga le non non nayebi capacité à mobiliser naye botika ça la biloko na ko sala mpaka et puis il ne peut se vivre tous à quand même na respect puisque ngai nasa ko loba boy tous à ingrati na niveau wana ezabieté ce qui a bimi exacté que alonga qui justice. Je dis c'est faux et archi faux. Et ça m'a comme tout le gars mais il faut que ça vive. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Première rencontre, puisque moi j'ai eu la chance de participer à la rencontre Nyon Somi Balé. Émissaire naïe, Oyatinda qui passe pardon et pas mon Konzamboka. C'est Moïse Kachiboui, de Konabiso et Afrique du Sud. Accueilli, attendu à l'obit, n'a pas besoin de se soucier de Nangangate. Yebisaye, Makamunyo Samabe, Nandimia. Moïse accueille beaucoup de Nana Mokonzambok. À transmettre le message, il ne peut se vivre. Makambo Naza Boye Sabino. Naza Boye Sabino. Tango. Mokonzaza kosolola na biso eza sécurité puisque tango na moni yozo manquer respect par mokonzi ngana yebi vérité mokonzaza magistrat suprême il faut toye bayango mokonzi asengi na lobe asenga kinai émissaire naye naza kotanga kombo soki bolingi ko vérifier soki na lobi vérité botuna Ndeko Jean-Claude Chilumba, premier vice-président assemblée. Botuna Ndeko Jacquemin Chaban. Botuna Ndeko Peter Kazak. Botuna Ndeko Topin Kabom. Je peux aller plus loin. Botuna même conseil, c'est l'autozarek. Batignon soit là, Bayet Makambouan. Mais tant que vous allez bosser à la caméra, au lieu qu'on s'en peut modérer, on va dire qu'on va n'importe quoi, les bosser à Mokozamboka. Est-ce que tant que Kaboun n'a pas été Kamina Awa? Non, non, Naza Koloba. Fortino Yazaraki Nango. Naza Koloba, Botika Makelele. Braquage na lemba terminus ba service ya sécurité ba tchaki maboko na babandi o basalaki spectacle na lemba bozo ba détail ni lemako. Maman ba boma eta sani. Journée ya lundi 28 avril 2025 ezalaki marqué na courte tension moko na quartier terminus tozali awa na commune ya Lemba esika wapi ba criminel ba yaki koyiba na maison moko na place oyo ba yimi bale ba moto ofuna oze bona uti uzafuna uti usiye blo la après opération na bango babimaki na kobeta masasi po na kokimisa batu pe bazwaki ba moto tuila musi ya zaza bango bayi kasi lokola balobaka 9 jours ezali ya moyibi mukolo moko bakokanga yo botala bango yo bazwami bakangami déjà pe présentation na bango esalamaki na commissariat provincial
Commissariat provincial ya police ya ville ya Kinshasa euti kotia maboko na babandi à main armée oyo bozo komona na commune ya Lemba adjudant Mbelo bakangi bino bosali nini bakangi biso po tobanda komettre crime tobanda kosala na baninga kokotela baéchangeur na batoshop kokotra bango bacommune différent Ofumula weze pana uti. Uza mfumula uti. Usiwe blo na wewe. Bayete, ya bayete. Tutuka ngamezo ya. Bazi. Ils ont commencé à tirer pour disperser les gens, chose qui a été réussie. Ils sont entrés à la pharmacie, ils ont pris l'argent, ils ont pris les téléphones. C'est en sortant qu'ils ont vu un motocycliste qui passait. En tout cas, félicitations na l'élément, il y a la police nationale congolaise Oyo Bache Maboko na bande ya ba criminel Oyo Po ba kisi penza mikolo Oyo na ville province ya Kinshasa bazali korate batute Kinshasa insécurité et mati makasi kasi soki bosere bango bakobimisa baninga na bango misusu Oyo batikali po bazalaki belé ndenge ya kusakana te. Dossier à suivre. Vas-y, bana baya. Ya bito no papa. Bana baya. Oh ya bito no mo. iFest zali bongo mobange na application cadeau ya Freeland Fest Bank CD ba détail. Boye malamu na iFirst moko ya ba application web ya Freeland First Bank CD. Aux clients Freeland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé du sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Freeland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo po okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na iFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Freeland First Bank, the pact with success. Eza possible mokola lelo okoma okolo lopango soko sali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Le Congolais azali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place okokuta badepo ya ciment, badepo ya babarre de fer, badepo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya depne na $1,300 ya pamba avant ezali ya $400
$ ya pamba, moto ya 3 pneus 4500 $ ya pamba, avance ya 2000 $, le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki mpe kozwa bus Mercedes Force ya mokwake na 30 000 $ ya pamba, avance esali nango ya 10 000 $ ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala que lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu, Oza Mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Na province ya Congo central tozali wana na Kasangulu, nani alingi kobotola Zola Gloire lupango na ye badeta ineli moko. Nani alingi kobotola Zola Gloire lupangu na misu makasi tambola na mokili omona makambo. Mwana mobali oyo bozali komona awa atekaka na ye bambinzo na cadre article 15, débrouillez-vous pour vivre, kasi na mwa muke azwaka asomba deja lupangu na ye oyo bozali komona awa. Tozali na province ya Congo central, plus précisément na Kasangulu. Kasi tangu Zola Gloire akomi kobeta ba brique po tonga ndaku na ye, a clôturer lupangu na ye, amona kaka boye batu babimeli awa o lupangu wana ezalaka ya bango. Ba magistrat ya Congo central pe bazokotela bango, et pourtant Zola Gloire azali na mikanda na ye nyonso ndenge esengeli. Papa Kostam Tamba vraiment ba magistrat Congo central banyoko ngai fort. Ezanga Gloire Papa Kostam Tamba na fan pe na Kasangulu Papa Kostam Tamba na somi lupangu nanga nega na zo débrouiller boye ba magistrat balingi ka peuple azala mongi bona bango ba sepela ba magistrat bona bakata ba 1 million ba 2 millions. Dans na somi lupangu papa na wana mikana na nyonso en ordre banda 2023 ça fait 2 ans na beti ba Burkina tonganda ubukaka complication na ina parka Kasangulu bakokite na kena kikonka ndenge moko nzoka kaka stratégie balia ka mbongo ya mbindu oyo nazo nyoko mela bona moyi na otokala ngo ba magistrat balia kana bango magistrat e comité ina point magistrat sanini kende kufunda kote nyoso lingi na keki konke pa procureur ndenge moko na kina matadi grande star ndenge moko. Papa ministre d'état, ministre ya justice excellence Constant Mutamba, papa solution Zola Gloire awazali se kolela na kombo na yo kota nanu likambu na ye papa mwana mobali oyo abundi na makasi nyonso ya nzoto mayele esuki ye aya kututi na Kinshasa na ministère ya justice po atalisa dossier na ye, kasi soki pe nani avandela yango, soki pe nani afina yango eyebani kutute aluka ata kutana na yo moko kasi waya tilelo na ndenge pe na timaki na 11 mois le 11 mois na kina Gombe na kutana pe na papa vice ministre papa pa ya minga pe bien na lati papa ba document papa lobi nini kende oya le premier ya 12e mois na kena ya le premier 12e mois boye papa pe assist pe meeting pa na opesa pe papa pe ale papier audience pe kiki na komi pe dossier nyonso na yelaki na mona papier audience papa soli et pas oyo ayelanga papier audience agent ya papa soli papier audience na regretter les 2 na zongi les 3 na zongi ndenge moko les 4 nde papa ngana lobate na ke luka mbinzo kaka oyo etala pona ngana nazala pona na ya kozonga place papa zali yango papa na lexi ba image papa otuna ba magistrat ngana bango eloko nini bazo sala mabe bango balinka pepe ayiba asimba lichette ote kuluna ote bona boy osongolo pakala me azo débrouiller article 15 ba magistrat ya province ya Congo central ba limité ba document nyonso papa naza nango eloko nini
ekokoma na point bapasola papier audience seke bamagistrat babengi so bomoni petit moko boye aza komone intel sur la gloire boyamba ye te bopasola papier bona boyango seke vice wasalaka epa papa vice ministre yango bapasola papier wana audience oyo nazobengo papa dernier coup de sifflet eza yo papa c'est le code déjà à partir de Koto, Babenga, Bango déjà. Balobi a petit na bino na Koto ayebo ya uti kasangul bona bo. Babe identité na ngai, ya on va pas tola papier audience pas la tsanga. Papier audience, est ba ba pas tola papier audience papa ko samtamba. Papa ministre ya justice, papa ministre ya justice, papa ministre ya justice. To belelio 3 fois Kota Likambu ya zo la gloire. Po, imaginez mbongo ya mbinzo, il faut koteka combien de mbinzo po? Osumba Lupango, dans la degré. Dossier à suivre. Na territoire ya Kasangulu, na kolba makambo beleti na matadi kuna papa, osamtamba papa. Yamba ngai papa nga mwana no papa na yebso secret ya mbo ya province ya Congo central. Magasa mokola lelo komi na suka, merci pour na confiance et fidélité botika. Te souhaiter joyeux anniversaire na Adrit Kiroro Soumari azali ko célébrer mbotama na ye mokolo ya lelo les grands gérants ezali ko yinda mabe l'espace rond-point kolia pe komela ezali au rendez-vous, profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. Vous sepela ki na ba image vous pesa merci na Samuel Lunga zalaki na sima caméra régie finale et simamaki na ingénieur Galor Mouya ba mataba ki taba balkon mabele fils Maniboy ka machine na préféré bien.